Mbongo, toyoka sango 5 000. 5 000 est comme quoi. Babengi na pèse sur yuma. Mais combien que kotika kuna? Boko yeba kaka après tata moko teki sasa iko tika ici, il y a 5 000 $. Botuna ye mbongo ye azwa wakenda wapi? Oya kata na 30 000 $. Kata ngo ba travailler. Akata ba travailler. Tuna ye bato bazokufa. Semaine passée tokunda kemi bale. Papa nzofu na nzuzi. Ba pensionnaire. Baninga bazuzo bito zo mbongo pasete. Batatoyo ba monstre. Boy. Boy. Tuna ba mbongo na bachango wa. Soka na bele ngana kufi. Soka na bele malali pa. Auto zaliao. Kobela te. Tuna bango tuna mbongo azwa awa. Akena pesa 5 000 $. Kuna mususu mbongo atia wapi? Bras de fer lundi 7 novembre 2021 dernier entre l'actuelle équipe dirigeante et les agents et cadres de la cimenterie nationale de Kimpese Sinat en cycle. Ces agents impayés depuis plus de 10 ans, dont certains entre eux décédés sans toucher à leur salaire, réclament le départ de l'actuelle équipe dirigeante de la cimenterie nationale qui a montré son incompétence de mi-gestion. Ça fait 10 ans jour pour jour que M. Louero, l'actuel directeur général, et son équipe dirigent la SINAT. Aucun travailleur n'a été payé, tandis que l'usine produit la poudre calcaire vendue dans toute la République démocratique du Congo, mais les travailleurs n'en profitent en rien de la production de la poudre. Depuis l'arrivée de cette équipe dirigeante, tout la provision de matériel dans la partie mécanique a été vendue en pièces et certaines machines n'ont pas été dépannées. Elles ont abîmé tout ce qu'ils ont trouvé depuis leur prise de fonction. Informés depuis la semaine dernière de l'arrivée du nouveau actionnaire Coder pour la relance de la SINAT, ces travailleurs se sont levés pour exiger le départ de cette équipe dirigeante pour le nouveau départ. Éclairé de ces bras de fer qui risquent de dégénérer avec la colère qu'expriment les agents et cadres, l'administrateur du territoire de Songololo AI, Maître Mfitu Fakatinoa, est venu exhorter ces manifestants en vue de mener leur lutte noble dans le calme pour trouver satisfaction dans leurs revendications. Ils appellent ces travailleurs de se réunir et de parler même langage entre délégations syndicales et les travailleurs, que personne ne trahit l'autre. Oyongana comprendre ki te ndenge tozalaki na kati kuna. Merci. Parce que ndaki kaba. Oyo na comprendre likambo. Mais loko na koyebisa bino yango. Mais vous êtes une force. Ce que vous comprenez ki nga déjà na lobaki likambo moko. Ba délégué na ba permanent bazala eloko moko et puis na sengi bango na bino bozala eloko moko. Mais bon comprenez qui pourquoi na lobaki ndenge wa wana. Mais batu ba pesi ba détail yango. Mais oyo bino bozo senga. Je dois vous le dire et vous avouer que il est difficile ngai na sala oyo bino bozo se botu nanga pour la nini. Parce que toute personne qui est nommée par l'ordonnance présidentielle, ok, quand l'ordonnance moussou se kobouka likambo wana. Peuple d'abord. Mais oui, mais le peuple d'abord. Suivons. Mais c'est pourquoi nalobaki déjà que ban syndical bazala eloko moko pe bangona bino bozala eloko moko. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Pour bozala ba revendication, bozala makambo. O ezali ke lelo yo
Bozo Senga Makambo. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas. Ce n'est même pas le gouverneur aussi de la province. Mais c'est les bancs et vous, les travailleurs, devant la hiérarchie. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Non. Souci d'Abino. Bino le peuple d'abord. On ne disconvient pas. Mais il faut qu'on ait une voix non Normal. Il faut qu'on ait une voix dispersée. Il y a les bas syndicales et les bas syndicales d'Abino comment. Le petit mot d'encouragement de l'administrateur du territoire a poussé ces manifestants de exprimer leur ras-le-bol. À la fin de la... Un DG pendant que la Sénat, ça fait 10 ans. Na évité DG ceux qui a coco avantage ni oye na mandat na ye apporter à travailler la Sénat. Par contre nous faire voir des désavantages où il y a mis la Sénat. 1. Depuis qu'il est mandataire à la Sénat, direction générale Baboutouriam. De 2. Na garage à théâtre no eloko netika la kuna. Tana garage eloko netika la kuna. Na mutu atu. Ba mituka nyonso bakata na Colbert. Na mituka oto ko remplacer la pièce de rechange. Ikata mawa. Croyez peut-être que bazana biloko musuba ko remplacer eloko moko zate. Nous sommes une génération montante. Ngana côté na Sénat na zakina libandité la libandiko ebiminga. Nazo ko tangisa même bana te. Et là je venais de perdre ma fille de 17 ans. Azakina 6e des humanités. Sénat a pesa ngelo côté 50 000 nakunda mwana oya ngai ya 6e des humanités. Si moi on a 17 ans, bah personne n'a le côté. Et les DG n'ont arrangé un très grand mauvais service. Ngai, si on veut chauffeur c'est n'a ebi. DG n'a pas besoin d'andaku. Il m'a promis que non, dès que nous allons effectuer la première vente, tu coupes son bon andaku, il est là. C'est peut-être son bon on peut ça. Ngana bana na la andaku zanga, ils ont porté la fenêtre ngai. Alors, carrière sur que la carrière qu'on a c'est la merde. C'est na kaka na manda na ye. Tala mbela sina tengi kumbi. Kaka na manda na ye. Alors, toujours c'est avec tout le respect que nous vous devons. Vraiment. Hein? Tout ça pour ça qu'on finga yote, tout ça pour ça qu'on s'arrête. Mais nous tous sentir incompétence na ye. Atika kana iti. Tika biso quand même nous sommes une génération montante. Bino botang si bana basi ba université, bazo sunga bino. Biso bana même ko lia lelo, ndengo kanyi ngai awa lelo journal lelo. Faut ba lia maintenant naza mobi maintenant naza 500 francs. Mais bana lelo faut lia parce que ngamu na lesa kabango. Mais pour retenir biso awa. Monsieur le DG, vraiment, vous allez nous mettre malamu ya kitata. 10 ans, ata salaire moko pesa na tamututé. 10 ans bato azokufa ngana uti ko perdre mwana abo pesa ngalo côté. Banyongo oyo ngana kota pona kokunda mwana ngai tilelo oyo. Soko ke kuna na et pas docteur Tatas na sana nyongo kuna. Ya imena uti ko futa ngaka karamindi. Mais besoin rendre biso ta service na eloko côté. Alors, mutu asaka bato comme mutu asaka na compensation bato. Au simba ka Bible to ka na biro tanga ka Bible. Mais Bible wana vraiment même amudu projet sote ezote yote. Que non nazo kokate tika na tika. Banana koti na Sénat na koti okuka. En tout cas bano futa ngai. Même na moi retard pas après 2 mois futi ngai. Azo futa ngai. Na kuti mabondo après 2 mois a futi ngai. Mabondo ayebisa ngai na réunion babenga biso awa pa et baby ayebisa ngai. Parce que on a ebisa qui ayoki maki mon tour mystique ayebisa que lutete. Je vais te répondre. Chaque fois que nous tournons la SNAT laisse des dettes. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de tourner. Parce que nous avons des familles à nourrir. Et tant que père de famille, je vais me battre pour que la SNAT puisse tourner. Mukolo wana na monaki papa wana liboma. Mais tant papa nanga oya komi DG na raison ngapi afali nazala na mabondo keluwewo fali nazala na mabondo keluwewo parce que mabondo tango na komika amonika bona tengami pa chose nini vraiment ça ne va pas akina no koluka papa oyo za na ye oyebisi papa nazala nzala yebiso ke nalona ki manioko zela mukolo manioko ekokola bongo olia sala attention na papa wana. Alors na okende musika te to silisa yango luweo akomi DG sinati oyo terrain sinati nyonso ndako ezalaki te reine na ye ndako nyonso lupango nyonso sinati elimwe reine na ye carrière sinati nyonso elimwe nazo préciser kama makambo ba camarade balobi. Alors tango to sali bilan na ye c'est la mort pour tout. Mabondo akundi 13 personnes. Okuka akundi
4 personnes. Mais yé oyazo kunda to l'équipe 20. Alors, en tant que population que je suis, na comment na problème na bana na nga na ndako parce que bana nga ba yeba kikete ba futa kambonga minerval. Mais tant où il y a comme DG, bana nga ba comprendre que non, on paye à l'école. Alors, s'il vous plaît, yo en tant que président de la République ya Songolo, lelo to sengi na yo population oyo ngaka na olo ba mais bato balubiango oyo batelemi awa population yo esengi avec effet immédiat pena lingi na préciser oni ba problème o lobi ya mbongo biso to yeli mbongo te to yeli nde yi lelo a désigner mutu oyo a aidé biso ye atika pouvoir na misu na yo ya lobi te to boyi mutu oyo akotisa bale po aboma mutu eza malamu te na droit na biso boyo ke la biso mawa to boyi azonga lobi aya ko signer parce que ti mercredi na laki yo na yebisango ministre ya industrie ba révocation ko ça wana bombela kango na mutema révocation ko ça alors okotinda colonel Tabu betaye masasi or na na banda 12 ngai nde papa na bango. Alors sangai moyeza soki na kufi ere kokoma na niveau na kosimba na nzoto ora da papa oyangai ndengo moni ateli ata papa oyangai soki na komi na niveau oyo allez-y comprendre. Alors s'il vous plaît na kota na ba bureau nyonso ya ministère même Louise Monga zalaki ngai na kenda Louise Monga to confirmer je vous donne 3 millions vous pouvez commencer to yé la snatarani. À la fin, une solution a été prise entre Maître Mfitou Fokatino, l'administrateur AI du territoire de Songololo, et les manifestants qui exigent le départ immédiat de l'actuelle équipe dirigeante de la SNAT. C'est d'attendre le nouveau actionnaire qui est en route pour Kimpese en vue de discuter avec lui. Content de l'idée du Maître Mfitou Fokatino, les agents et cadres se sont convenus de revenir demain. Dossier à suivre.
Le petit mot d'encouragement de l'administrateur du territoire a poussé ces manifestants de exprimer leur ras-le-bol.